Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Au début de la semaine, na banyo sotu balingaka magazine naka NB News. Nazali na sengo makasi ya ko présenter une édition ya Kinshasa na biso ya moko na lelo. Bozale belé na monde entier. Oyo bolingaka ka NB News epona kopesa bino information. Yango na tombeli bino bolandi malamu. L'édition ya moko na lelo na début ya examen national ya fin d'études primaires oyo ezalaki lancé na etandi mobimba ya République awa na KNB topesi bino elema oyo. Plus de 2 217 456 élèves oyo ba participer na examen national de fin d'études primaires oyo nakala batebele babengaka yango TENAFEP. Kasi esalemi mokolo ya lelo lundi 3 juin 2024 na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Esengeli koyeba ete examen oyo ba élève ya école primaire basalaka yango pona kopase na classe supérieure oyo ezali 7e na République démocratique du Congo nde esalemi lelo édition ya 2024 kasi na ba province topé na ba ville oyo ezali na partie est de la République démocratique du Congo. Délocalisation ya ba centre et salemi pour na suite ya insécurité oyo ezali kuna na cause ya ba rebelle ya M23 na ba union so bazali ko tia nungu na partie est de la République démocratique du Congo. Lancement na yango e salemaki et pays ya ba ministre provinciaux nyonso esika bazali na ba province nyonso ya République démocratique du Congo nde basalaki lancement na yango esengeli kosimba lisusu ete examen oyo ekosalema pona 2 jours ebandi lelo lundi kino lobi vendredi 4 juin 2024 na République démocratique du Congo mobimba. Nouveau ministre ya justice Constant Mutamba asololaki bongo Nigel Alingeti oyo azali bongo inspecteur général ya finance babetaki masolo kasi asengaki apesa liste ya bato nyonso oyo balia mbongo ya leta po esengeli bafuta yango tope baskangama po na mabe na bango basali république. Biso na KNB tosololi bongo na communicateur ya AFDC Eric Kachiswaka apesi baide na ye pe alobi boy. Eric Kachiswaka, cadre et communicateur AFDC. Constant Mutamba, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, qui a fait sa lutte politique d'une très bonne manière, un homme intelligent, capable. Je crois que dans l'opposition républicaine au Yazalaki, il avait des analyses très pertinentes, surtout sur les questions de la justice dans notre pays. Nous savons que Nalobakango Yakobombate, Madame Oye, la justice Yakala, a totalement échoué. Je l'avais toujours dit partout où je passais. L'état de droit au Toubandai Kozela, ce n'est pas ce qui a été fait. L'injustice, tout le monde y a, etc. Mais je crois que Mutamba pourra peut-être relever les défis si il a cette volonté politique. Et s'il a ce sens et patriotisme. C'est bien bon de pouvoir parler. Tout le monde peut parler. Mais il ne faut pas simplement parler. Nous, nous voulons des gens qui posent des actes. Nakosala boye, koti nakati et comme ils sont français belé. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que Muto asala. Soki mbeba ezali tomona. Bato ba koyiba mbongo ya l'État, bakangama. Bato ba kosala kuluna, bakangama. Donc c'est ce que nous voulons, l'état de droit, le vrai état de droit. Si Constant Mutamba le fait de la bonne manière, je crois que voilà, le peuple Kozala Simane, ce n'est pas simplement Eric Chiswaka Kozala Simane, il sera accompagné de la population. Nous observons, pour le moment, le gouvernement est mis en place. Je ne peux pas juger les uns les autres. Nous attendons à ce que Bango basala mosala. Et c'est après le travail bakosala ndete ko évaluer Bango. Et il faut que le Bango, il faut servir Mboka. Congolais za konyokama et biso ba acteurs politiques tous ala kaka tena koloba. Mais misala et les kamaloba na ebele. Ezaka kaye mo côté azokende guerre, tous en volontaire pour kende guerre contre bamimi ya Mboka. Il faut Congomani nyonso asala bitumba contre bayini ya Mboka.
toza koloba mingi que M23 ba Rwandais baza ko déranger mboka na biso baza ko bundisa biso balingi babotela biso mabele mais toza ko bosa na ete Rwandais liboso ya linde moto akoyiba kanyaka ya Congolais po minéraux o ba ko yiba na est de la République eza même pas 20% ya richesse na biso et bango ba ko yiba ba ko tonga et bango ata 60% toza na ngwawa toi ko sa na ngoni. Vous apprendrez que 200 millions baïbi, vous apprendrez que Balampade Rebungaki, vous apprendrez que Zela 03 Salamité, vous apprendrez. Et donc, est-ce que Bato Bazako Ibangonde Liba Rwandais? Non, ce sont nos frères congolais qui les font. Donc, la guerre aux voleurs, tous nous ferons la guerre contre les voleurs. Et je crois que la majorité de la population congolaise n'est pas dupe. Azakota la bango na misu, nalobaka toujours eloko moko, il faut tout ça la mosala pour léguer la génération future. Mboka ya malamu. Baninga ba kota la mboko na bango après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans. Et puis ça biso na planification na auto akosala, motoni na taleli déjà Congo après 10 ans, après 5 ans kozala ndenge ni. Est-ce que ngai na yo to déjà budget mboka dans 5 ans kozala ndenge ni? To éviter. Mais toi ko bundana ba biso na biso, toi ko beta na masasi biso na biso, toi ko yiba biso na biso et nous ne faisons rien. Et moi je ne pense pas qu'un Congo pareil pourra avancer. Na lingi ete ba Congomane nyonso to kanga moyibe. Moyibe yali kaka te bato bazali ko gérer. Qui moyibe ezali na likolo tina se. Donc ça, ce sont des anti-valeurs que nous ne voulions pas. Et je crois que la population congolaise, il faut mettre hors d'état de nuire. Par anti-valeurs, ils vont permettre de mettre la malamouté. Et ce qui est aussi yango, comme il s'appelle solo République démocratique du Congo, Allemagne d'Afrique, il va promettre que pas mon Zamboka. Comme il s'appelle États-Unis d'Afrique, ce qui est volonté zali. Et la volonté, c'est zali sens, il y a patriotisme et d'engagement pour un Congo bien, un Congo développé, un Congo où il fait beau, allez-je dire, de vivre. Voilà. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita, à Solo Libongo, na vice-premier ministre, ministre sortant, il y a Défense, Jean-Pierre Bemba, Natina Makambo Etali République, et puis Beta qui les solo, Mingi Mingi, il y a parti Est, il y a RDC. Nouveau ministre de la Défense Guy Kabongo Mwadiamvita a solola kibongo na ministre de la Défense sortant Jean-Pierre Bemba et Sikanini babete ki masolo ebele na matali République kasi mingi ezala kibongo lisolo ya parti Est ya République démocratique du Congo kasi selon nouveau ministre de la Défense alobi ete akosengage na tina ya ko rétablir kimia na pays mobimba ya République démocratique du Congo pe a co-investir pour makambo etambola na lombango mingi kasi nouveau ministre ya Défense Guy Mwadiamvita ye alobi ete esengeli kopesa eta mingi kotalela ye 100 premiers jours une fois kaka bazali investi okomona misala oyo ye akosala pona 100 jours kaka ya musala na ye. Masolo et Betamaki Kitoko, entre ces deux personnalités, ministre entrant et ministre sortant, il y a défense. Beltesco, Azaliko Konteko servir la population n'a pas produit un Kitoko. Azali mosungi ya mboka pona kosunga mabota nyonso mikolo pe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalami na mabele ya ngombe oyo azali na ba vitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique, miliki oyo kesena ba miliki nyonso zana wenze ezali ko développer croissance abana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi l'épinière ozala vraiment na ba anticorps malamu et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na Congo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané oche yango na verre ye moko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo tembo malikolo te ya mibale miliki oyo ezali full crème ya misato miliki oyo ezali miliki mabele yango ngombe ya solo ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pour la santé ya peuple congolais to
boya mabota nyonso yango yo Africa Joyce ya Beldesco miliki oyo soki obeli yango na tentire na yo ezali kobonga pe sante na yo ekozala kolongono mikuwa ekosala pasi te pe ekokoma makasi mpona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Joyce. C'est ça, Milky Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey, Kayo! Oui! L'église corps du Christ ezali na mawa po babungisi moko ya babaoba ya évangile surtout mingi ya République démocratique du Congo. Baruti Kasongo aibi kotika mokili oyo depuis les premiers. Biso na KNB to sali portrait oyo. Pola koyeba nani oyo azalaki. Plus de 50 ans na mosala na Nzambe, Baruti Léonard Kasongo oyo abotama le 24 janvier 1947 na Kinshasa. Azali bongo mwana ya papa Benoît Baruti pe ya mama Mwali Ongala Madeleine. Azali originaire ya province ya Maniema na République démocratique du Congo. Baruti Kasongo azalaki bongo marié na madame Banzenga Alphonsine pe azali père de famille oyo bazali na plusieurs enfants. Na 1990 nde azalaki bongo élu pasteur responsable ya assemblée chrétienne ya Rigini oyo ezali église ya message temps de la fin. Mikolo oyo babengaka yango Baruti tabernacle. Évêque Baruti atei message ya Marion William Branham, message ya temps de la fin oyo prophète William aibaka na kote ya na mokili. Azali bongo na ba église ebele na monde entier oyo asali mosala mingi ya kopanza liloba na Nzambe na monde entier. Évêque Baruti asali ba miracle ebele pendant mission na ye awa na mokili. Esika nini abikisa babeli pe bakoka batambola na ba miracle ya lolenge na lolenge oyo Baruti Kasongo aibaki na kosala. Le 1er juin 2024 nde akufaki na âge ya 77 ans kuna na Montréal na Canada. Suite ya ba malaise moko esalaki nde mosali na Nzambe aibaki na kotika mokili oyo. En attendant programme ya Bobsek, Église Corps du Christ esengeli et garder mémoire moko pona mosali na Nzambe oyo Baruti Kasongo. Le père n'est pas mort, mais le père se repose. Paix à son âme. Bakratien nyonso na Kinshasa bazali kolela kasi mingi ba réagir na micro ya KNB ba beti ba souvenir oyo bazali na yango pona pasteur Baruti. Baza te croyant message à William Branham, message à temps de la fin. Bon, pour la pasteur Baruti, vraiment c'est vraiment un grand homme de Dieu oyo a apporté beaucoup de choses. Donc on va vivant frère Branham quand il est mort à Zalaki. Maintenant, on a eu un travail puissamment, notamment dans la démonstration de miracles, une chose aussi que quand frère Branham a accueilli, nous avons sali grâce avec l'arrivée du pasteur Baruti. Il avait cette onction-là, il a opéré des miracles, des guérisons, et puis l'évangélisation, il y a un message. Et tamboli partout grâce à don à Inza Batisaki. Bon, on a coupé la rôle au Baraloa comme conseil Zarake. Balanda chemin, il y a révérend Baruti. Il a tracé un bon chemin, Balandaye, va travailler dans l'unité. Basambela, Zamba à la Moussa, c'est l'eau, moi et Jawana. C'est vraiment ça. Bon, après, départ à Moussa Nzambe, Moutouazor relève Zara Yemo Nzambe Yemoko. Nzambe mon aime ba ko susciter oye aponi et na la dérive c'est parce que banda rosala eloko mo ya bango moko so si les gens se remettent à Dieu et que Nzambe a la kisi bango oyo akozwa charge makambo wana les choses iront bien. Mais ce que nous connaissons, Carlos Raté a déjà, donc il a aussi un don, mais on va voir ce que ça va donner, c'est comme ça. Le pasteur Baruti azalaki mutu moko esengo et puis azalaki na barrière ecclésiastique. C'était quelqu'un qui rapprochait tout le monde
Et puis, il fut un vrai serviteur de Dieu et un fidèle répétiteur de Branham. En fait, le ministère a été vraiment là-dedans, il y a guérison divine de docteur Jésus. C'est ce qu'il avait de spécial et à particulier le ministère américain. C'est un don, même à la télé, si tu as la foi, on peut écouter la télévision, on peut et saisir. C'est quelqu'un vraiment qui doit servir en Zambie. Bon, quand on a vu ça, on va passer au Vatican, on a vu ça au Vatican. Photo millénaire, on a vu ça. Parce que la route, ça c'est la ici à Kéi. Toujours les laines en honneur parce que depuis que nous passons la route, nous avons fait l'eau comme avec des sur. Alors, nous sommes tout ça, la peu fort, il y a un heureux message. Donc, pour répéter, pour le Branham na bonde la kana Branham précisément na Rigini. On a koki ko bakisa ya mukieke. Azalaki papa malamu en plus ba souvenir na 2014 assemblée la pona motu asi de kota na misu amona. Mais lelo tozane lisusu te akomi déjà na mokili mususu. On a koloba ezake biso ba oto tikali to sambela pona kende komona nzela malamu eza nzela na biso nyonso biso pe toleka na nzela wana lelo eza ya ye lobi mpe ekozala ya biso nazali nango mpona koloba yango wana tokumisaka nzambe ndenge akufi eza mokano ya nzambe ta na ye ekokaki mpo na ye kokende bon ngai kobondela nga nabondela papa silom naza mondimi na ye mais lobi tolalaki tolamuki na ntongo toyoka paster baruti akufi bon tiaka biso bacongolais esali biso pasi tosengaki te ndenge papa azalaki mwa mokolo bongo nasengi na bapaster so moni okomi na age ya mokolo ozwa mpe repo papa alinga azwa repo atiki na roteya mais tomoni papa soki toyoki bandimi bakoloba papa te susi ya liwa ya mutu na ye oyo bande roteya na ye akufaki na eglize ya mama yemo le papa continue kaka mwaka azwa repo papa abina continue kaka koteya na lobela liloba nzambe na kosenga mpe na bandimi tu ya bamessage oyo eglize soki omoni na paster agki po repo mpe ezalaka eza te kaka yokomi agki ozoteya bavoi wana oyo ekomaka makasi agpki ezalaka bien te tokosenga bandeko oyo baza na kati ya eglize ya paster baruti batika kolela eya na solution moko te liwa eza ya mutu nyonso liwa ya mutu nyonso tozelaka papa na biso jour bakotya papa na biso place bakotya mpona kokunda ye tous les congolais biso bacongolais nyonso tokozala mpona paster baruti mpe toa na mawa esali biso mpasi na kasa motema. tobeta lisolo ya makambo etali ndembo Léopard ya République démocratique du Congo bazali bongo na 2 matchs oyo ezali kozela bango na compte ya éliminatoire ya mondial FIFA 2026 déjà ba les 6 oyo ekobetama na Sénégal kasi bakinois bapesi ba idée na bango to pe makanisi na bango pour l'équipe nationale. Nambala liboso Léopard ya République démocratique du Congo ekenda na Coupe du Monde ezalaki bongo na 1974 oyo n'époque ya Zaire nde bakendaka na mondial kasi ba score ya lolenge na lolenge lourd oyo ba Léopard ya Zaire bayebaki na kozwa kasi esali banvula ebele oyo équipe nationale ya République démocratique du Congo et participaka lisusu te na compétition ya mondial kasi na cadre ya éliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 nde Léopard azali kobeta ba match na ye déjà esika nini azali na 3e position na groupe B oyo Sénégal pe Mauritanie oyo bazali ko occuper place ya liboso déjà na ba 4 points kasi Léopard azali bongo 3e oyo azali na 3 points. Match oyo ekobetama déjà le 6 juin oyo 2024 ekobetama kuna na Sénégal nde Léopard ya République démocratique du Congo esengeli azwa ba point oyo na ba match mibale oyo etikali bakinois bavandaki kimia te bapesaki makanisi na bango pe basue na bango pour na équipe ya République démocratique du Congo.
En tout cas, na gouverneur na sélectionnaire na repese kaka conseil moko abombara équipe ebetaki na kani wana. L'équipe moko compétent marama bien. Gouvernement en tout cas achaka maele tozo banganga balila lilaka. Tozo yoka banganga balila trop. Donc celui marambo ya balé toyo etam la peine kisi. Aso marambo c'est bon. Bo soye bien bango marama bien. Kala qualification mondiale. Donc dans les bons. Tala net loro les gars na martyra contre Tunisie. Hein? Il y a bon pendant na palais. Mais Tunisie a beau tout le biso loko. Nini interne. Interne interne. Donc tout le gouvernement chama yele belé. Pela ndeko ya sikabimi wana na ministre des sports wana boye. Donc on a pena coach na ba joueur na coach en tout cas na staff ne ba za loko mort maramegitoko. Oui, c'est vraiment Wana, pourquoi pas aussi. Déjà, tous les équipes américaines, tout le monde, la majorité de l'équipe Africa, basée de l'année mondiale. Pourquoi pas aussi une grande nation, la République du Congo, et bon, qui est dans la phase Wana. Ils ont un peu honneur, ils ont un peu moins visibilité via le pays Nabiso. Bon, pour le sélectionneur, déjà, c'est un bon. À la service déjà. Maamnaide na kane tolika donc plutôt PCK a moins chance pour la sélection ou acheter ça là il y a 25 joueurs déjà la monnaie déjà 3 nouveaux joueurs déjà c'est un bon début parce que tozana ba pour ça ba jeune il y a mine vraiment ba uzonga na mboka na biso déjà c'est une bonne chose pour la conseil vraiment batika bloko ana topé ça chance, topé sa chance surtout dans le cannabis parce que biso ba jeune tout dans le sport parce que sport ils ont le langage blanc codé topé ça dans le monde entier donc batika ba maguyana ba pesa biso vraiment ba jeune chance vraiment il y a quoi. Je pense que ils allaient singo makasi et singo tout congolais comme on a équipe nationale na biso pour beta coupe du monde parce que ça fait longtemps, depuis 74, peut-être pas peut-être, mais moi particulièrement, on a beaucoup de noté. Je pense que la plupart d'entre nous ont beaucoup de noté. Les Alessiens ont marqué pour les Congolais, comme on a équipe nationale pour la Coupe du Monde. Et par rapport à sélectionnaire, bon, je pense que Sébastien Desabre, je pense que c'est son nom. Aena moi dynamique moko ya Malam Makasi par rapport à l'équipe nationale. Apesi moi énergie moko nouvelle na équipe nationale makambo sika bien ba binationaux et belé ba komi koya. Je pense que en tout cas qu'on continue na et aussi qu'il a signé contrat à 5 ans encore de plus. En tout cas bonne chance na équipe nationale mobimba ba joueur na biso nyonso et ils ont vraiment fierté en Boka. Makambo à gouvernement na ministère bon na Congo il y a toujours des choses, il y a beaucoup à dire à ces sujets-là, mais bon, tout souhaiter que le gouvernement ait apporté soutien à l'équipe nationale parce que le sport est au tambour. Si le soutien au gouvernement est exact, l'objectif est belé que vous allez atteindre. Donc, le gouvernement a des moyens disponibles et pas dans l'équipe nationale, on a pas atteindre l'objectif. En tout cas, bonne chance dans les joueurs dans l'Issonioso. Pour le match déjà à jeudi, en tout cas, tout souhaiter au minimum, il a eu son 1 point, c'est-à-dire le match à Dakar et puis le match à l'E9 à Kinshasa. Pourquoi pas gagner par 3-0 et ça la vie c'est ce qui na lobby na souhaité que Léopard à la qualifier on a zamki à Mabé naza congolais na otika la congolais na okufa congolais donc tozo cha équipe na biso ya Léopard Maboko et kende liboso lobby peto betape mondial pourquoi pas tozo mondial on a peto ya nango na Congo. Donc c'est ça, nous avons souhaité la meilleure de son équipe na biso ya Léopard. Asimba na équipe wana. Asimba équipe wana pour équipe wana sélection ya salaki wana donc tout le monde qui déjà makamoro ya malam tout le monde qui a venir mo kitoko pour l'équipe nationale na biso. Asimba na bango. Atika na nu bakokotisa kotisa bato wana mususu bata bato wana baye wana bava na bambata na nde baninga ba obeta comme ça ceux qui moi eloko moko ya kobongisa ezali wana nde tokotala makambo na bango nsima avant sana nu osatire wana papa nyonso nzambe aleki nyonso
président déjà de la République atika mboko na maboko ya Nzambe adedia mboka o na maboko ya Nzambe o ngomba o nini tout ça ça sert à rien Nzambe nde azalaka molongi c'est fini. Tozali kotalela pe tozali kojimele ndenge ni match oyo kobeta makasi suwe ya bakongolais nyonso tu ezali ete komona équipe nationale ezala bongo qualifié na mondial oyo kobeta na 2026 et kosala bakongolais nyonso kitoko surtout mingi bana oyo bazalaka te na 74 bazali na esengo mingi ya komona République démocratique du Congo na mondial. Bonne chance na Léopard. Oui! TikTok ya mokona lelo. Oh no! Nazalaki na esengo ko présenter bino édition ya KNB News amoko na lelo ngai na bino tomone ni bongo mikolo oyo ezali koya Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino